congostate.com. Mbote mingi bandeko ya Congo State pour na respect ne boyebi polo lenga e Didier Kisema to zali na champagne awa na cadre toujours ya la recherche à information et si bino bon c'est là parce que animation yo ezabna elengi eza trop bon ne pena président biso Pichumbongo alingaka poto les la grande ligne émission lelo la surprise ezali américain solo to ba jika États-Unis ba na opinion na bango à propos un concert à JB d'abord pour un respect na tombola na ba glace na ngayo yo po ezala bien quoi to linga bino a trop la grande ligne ya émission oyo bo landa ba programme ya Congo State à propos ya Ketue musique à propos ya Kinka puis à propos ya Izando oyo et Lobama na bana mike pe na mikolo bozala toujours ya là. Donc pour na ba détail kala mingi te confrère nanga polo lenga a opesa ba détail puis bomona susu opinion nde to lobi ya mambo ya concert ya JB na ba détail nango ceux qui ont une suggestion, topé aux besoin d'émission, au contacter Congo State na Facebook, topé comme biso na Gmail la biso, topé au bengi numéro o ils quoi apparaître na C à petit écran, wana masolo ils la carré. Alors nenge tolobi na bino émission se continuer, animation na biso à Congo State, il y a liboso depuis www.congostate.com. Ils ont déjà en marche. Ils ont oyo animation oyo elengi. Confrère nanga polo lenga toujours na pointe mon ami. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien Didier Kisema. Ouais, kaka ndenge Didier lobi a to na champagne na mboka ya Pichumbongo. O biso to benga ke loboko lesaka batu bakata ngote. C'est-à-dire que awa to zap mingi pona ko expliquer ce qu'il y a na site na biso. Site wana est tellement riche qu'il faut malembe pour batouiller ba comprendre où ils en a kati. Le site na biso ezali www.congostate.com. Oyo ezana biloko belé na kati. Oyo ba détail na kopesa bino na sima na biso Didier oko baksemwe loko. OK. Polo lenga, tous on a besoin de comprendre site na biso na ba détail même site okene mulaite tous yango na mokuse. O expliquer biso Izando, o expliquer biso Kinka, peut expliquer biso Ketue musique, ce qui ezali nini. Oui, merci Didier Kisema na question na yo. Na lingna explicité na public o alanda Congo State partout dans le monde pour na ba élément oyo wana bato tuna mingi. Tokobana na Izando. Izando ezali icône kaka ndenge na publicité zoleka na kati ya www.congostate.com. Oyo ezali eloko oyo sadi wenze ona linga to benga wenze oyo tokoki kosomba pe koteka biloko na biso eloko nyonso na ngo ya koteka pe ya kosomba en tout cas ko hésiter te oya o contacter Congo State akoyeba ndeni ya ko poster eloko wana po yo oyeba koteka ou soit osomba yango c'est facile so kotika na www.congostate.com okomona icône wana ezali juste na droite yango ndeza na suka okomona yango okofungola yango na kati okuta ba détail nyonso pona koyeba kosomba soit kokota eloko na pona koteka. Je suis sûr que place wana boko okozana lakini te. Toutefois soki problème ezali numéro ya téléphone ezali ya ko contacter Congo State même na mail bokoma nous allons vous répondre pona boza ba détail pona koyeba kosomba biloko pe koteka na kati ya Congo State. Et soki na koleka na deuxième question Didier Kisema ezali mingi pona Kinka. Kinkar ezali vraiment très bien pour na bandeko o nyonso bazali banda ya Congo. C'est-à-dire oyo aza na posa ya koteka mutuka na ye na Congo. Komitungisa te que non na kosala un mois na Congo peut-être na okena mutuka ya koteka mate avant okena na Congo. Yaka na Kinkar na kati ya www.congostate.com. Kota mutuka na yo eza nango facile. Login ezali ko fungola yo mo compte na yo. Kaka neto fungola ba adresse email na biso ofungoli yango okotisi ba détail na yo nyonso tout
tozana moyen promotion okoti ba détail ya mutuka na nyonso tout mileage nango oto bengi na français kilométrage okoti si couleur okoti si nyonso na prix yo moko tiki na kati en tout cas na numéro ya contact ya téléphone avant comment na Kinshasa en tout cas mutu oya na posa ko mutuka na vous intéressé à vous contacter yo et que ça la facile pour na séjour na niveau ya Kinshasa. En tout cas merci. Et puis troisième question zalaki mingi sur Ketuye musique on est allé vraiment facile parce que bandeko na biso mingi ba congolais ba musiciens bazo souffrir bandeko c'est vraiment difficile tout le monde tout le monde un artiste congolais a évolué na ndenge mo boye to lela to kaka musique na ngete kamarate bazo pirater ngai c'est facile oyo nyonso za musicien aya na ba nzemo na eto kota na Ketuye musique et ko permettre ye ateka nefis ka ta chanson moko eza revendeur ya musique digital soko za nzemo na yo ata moko bakosomba yango ezala revenu eza bien pour na yo ozana CD na yo to kotekela mais à partir digital eza soko facile ozo na MP3 na ye ozana iPad na ye ozana téléphone na ye soki ndenge nini donc yaka okosomba musique na yo ata nzemo moko oyo sepela okozana album bimba 12 chansons 20 chansons obino nga sepela nzemo moko okosomba nzemo moko na kati ya Ketuye musique oza revendeur ya musique digital na kati ya www.congostate.com. Je suis sûr que n'a pas si mon explication malamu DJ Kisema. Oui. Explication à Paul est très claire. Naza su tozan elo a commenter sous souté. Mais juste le col va congolais to appréciera mini musique. Tobi ba jeune artiste, ba jeune talent que ça soit ici aux États-Unis, que ça soit en Europe, que ça soit aussi partout dans le monde bisika bozali. Bandeko boko bimisa mingi album na bino soki ozana moyen te ya kosala promotion topé ozana producteur te Congo State à travers Ketuye musique tozo na biso ba produit tokosala contrat tokoteka eloko na yo na ndengo esengeli na ba norme o esengeli ozanga producteur topoza na ye biso tokoteka yango ndenge ba sombaka na iTunes ndenge pe biso pe tokotekela yo produit pona ba détail Paul Olinga peut ça va contact na biso nyonso. Ouais, pour na contact en tout cas c'est facile. Beaucoup comme la biso na Gmail na biso zali congostate@gmail.com et puis Facebook à congostate@facebook.com beaucoup comme la biso et puis numéro de téléphone na ba nyonso contact nyonso na za la défiler na petit écran beaucoup za la wana puis beaucoup benga beaucoup nous allons vous répondre anytime. Match eza bien en États-Unis lengi plaisir tozana abisika moro mystique na kata champagne moi to loba bango mingi ezate to na biso à l'aise pour numéro d'identification ezali Congo State mikanda partout même ata lelo bama telemi awa yana kamera Chalibaya peut te faire interview to komi elengi nega to loba chaque fois Gilles Maswa bande wa Bista ba ya ebele wala déjà ya receper la place bazali Polo lenga mo bambote avant to kota na ba détail makambo ya concert à JB et ça biso lengi ngai mbote nanga mingi na kobanda tala kaka to na mboka na ye moko loboko lesaka batu kaka na lobaka chaque fois bakata ngote pichumbongo et puis après ça vraiment na komona Guilhem Bunga le père de jumeaux français vraiment c'est un ami à moi on a souffert ensemble vraiment de cœur avec toi et puis namoni maître Bonia Outiko Koma il est vraiment Moupa na biso aye kala mingi te mais aza na biso ensemble quoi mbota mingi place azali et puis après ça na kopesa mbote mingi na Alda Chibangu Clément Mobala Gisèle na kata Springfield Mathieu Talja Limbolo et Patrice Chembo c'est vraiment un frère que je porte au cœur vraiment na sepeli vraiment comme on a famille koya talaka esengo famille Chembo ensemble vraiment mbote mingi na batu nyonso je vous aime trop merci. Merci beaucoup wana zaira ba remerciement pour ba master ba ebele na Facebook opena ba okoma ba like to mona donc ba Patrick Ndekani to mona ba Patrick Palana ba Cédric Chibo la cameraman na suka na Congo State so vina sima masolo plaisir à trop puis to mona ba héritier Sokoto m'pepa pas sikaena Cédric Wawa ba jeune moro play boga na Galesbourg opina ba sima masolo ba bouleverser batu ba beli palpite au saranate ba Fallon Lufuma na Galesbourg vous comprenez opina batu masolo ba fimo ba Julie Asima donc black tout
ba Gisèle Palana donc so ba telemi wana ba bundela Congo State yo kutu kuna fanda na yo kaka wana tout pena wana ba fan ya suka donc ba to bosani na ebite vraiment bo excuser biso to bosani te parce que mais monsieur za tellement belé na ebite ba tout souvent ba Jacksonville pour les gouvernements donc oza mabanga pamba pamba te décembre pe yango déjà décembre te ouais quand Didier qui c'est malobi décembre yango yo vraiment ingénieur Alex malungwenu na rale mbote ya trop Gino Design ya yo yango wana 20 mungani babi équipe nationale jamais kozanga capitaine talaka place oza les capitaines mbote ya trop et puis après ça na Jacksonville tozomona ba et tomoni ba Jean-Willy Kalala tozomona ba président Maki babi président assemblée nationale vraiment mbote ya trop place ozali et puis après ça tozomona Jacksonville vraiment talaka comme kimi bon na Jacksonville vraiment Narcisse Kabeya babi playboy souka place oza vraiment mbote à trop quoi ozali Congo State libanga et puis nous en profitons ya kopesa nyonso ba dédicace eza ba meilleur vœu ana sikango to kota oyo nyonso na posa kopesa libanga na ye ya kopesa ba remerciement na famille bandeko baza na Congo na Europe na Afrique et puis na Asie même Océanie boya na Congo State eza libanga fin de l'année yango yo ma remerciement ça la bien quoi vraiment merci à trop. Oui merci na ba suggestion oyo bo salela biso elegi mbongo Patrick Palana suggestion yele tati pa kwa na lana suggestion na suggestion pichu mbongo koloba utute lobongo ele saka ezambe na ngai baloba balembe kitoko trop donc sukali mama tete nziamba wana mama ba conseil yebela vision moi na bunga jamais maman arobunga jamais maman pour yebika to ba africain donc côté pena donc ba mère donc matriarcat isalaka tete nziamba coup de chapeau bosé belé ba joli mbouyi na Bodrick oyo bazo Bodrick Sunda oyo bazo fêter déjà anniversaire na bango ba bengisi Congo State dimanche bisika to kozala. Merci beaucoup na invitation au PCBiso. Tout ça bino plaisir, c'est une possibilité za to lek certainement extrait na bino na mikolo oyaka pour ba fête pena pena donc mingi sou pena te. Il faut bino solo la pour Congo State ma solo bino mi au solo la so solo li bien bureau pena lié wana bina ekitoko to lo bango polele pour Congo State business donc ngaya omona face à dollar polo linga kutu donc ya olobela kutu te mutu ya dollar donc mbongo na mbongo taka to apemela pichu mbongo donc mbongo na mbongo soko boyi en tout cas bako soudé bationa tona bena ba soudé donc to bosani yo. Merci beaucoup Remerdi Diang balobi Yesu Kristu abane ko benga bana mikeba ya pene na ye Remerdi Diang bon comprendre kaka te Remerdi Diang puis petit dans ma solo la puis boulot de formation idéologie toujours à père tous les cas. Ouais merci kaka ndenge Didier qui c'est malobaki pour na to gagner temps toujours voir interview ya ba opinion pardon ya ba oyo ba lingi ko loba pour na concert ya ndeko na biso artiste na biso Jibin Piana o ezali prévu pour na le 21 décembre na Zénith de Paris na kati ya mboka France to kolanda bango bongo to yoka bazolo ba nini siri yango. En tout cas, merci. CongoState.com. Bon, comme on a d'esprit n'a pas de States, donc c'était toi pendant donc n'indeka bomona donc américain au sakana kuti ya makasi. Bon, nazo mona bazo bela mi makamba ba concert ba JB ba biloko mo andengwa na bo d'abord enga pena na politicien te le roi ka JBP azarane politicien ndeti na yebi bon. Mpanzo na pena azala te. Bon, pona nga pena soki ermo ba ko beta na ba concert na bango eza grave te. Pour d'abord na minute so président benga abino sala likambu be so boya ko bareyo. Parce que bango ba benga ba na ka de ka faire play no boya bo sala boulot opposant président. Bango ba vanda na kini biso vanda na mikili. Sko aki mara aki na comme va na mikili pour na ni président boya ko sala coopération président monté simba te. Donc pour na ngai jiba yebi ngai tenga pe na yebi JBT mais selon quand ne ba rimer réseau pesa soko abeta concert na en tout cas bana mai en tout cas bo permettre à ça boulot na yi parce que bango pe ba lela aka na ba boulot na ba sala wana pour ba na ba boulot msute ba sala ka wana hein sobe bon
bana mai na yebi ke neti kutu masolo ngeza mingi mi ba Europe ba Afrique du Sud neti biso ba kota States biso masolo na to la nango penati o biso sala ba boulona so ba coopération na biso totala makam na bango te loko bino neti ka bolanda landa ngo pe n'esprit bien bolimbisa na bana mai ba mpangi ndenge ya la kaka toza biso na biso basala mabe basenga ba bolimbisi kilikili toyoka ngo pe biso pe mpanzi be mais soki moyen za ba masala ngai bolimbisa bango bino ba vie na ba masa na ba petit pe obo kangila bango Gucci bolimbisa bango botika masa na sala boulona beta moi ba biloko ngo pe sala moi c'est bon talaka air mombo distraction za société mikolo komiso koti na net distraction comme kama bilamba makamba bilamba netinga na ba cavali na ngana ko beta tali solo te netika ba États-Unis pe bon ils appellent dans été mais botika masa na sala boulona e zapi na e simba netika bon nga bona vie na nga d'esprit donc papa na ni na Rosiane donc moi loko bon l'exemple masa ba zo loko pe sala moi c'est bon moi minga olobeza mais talaka Congo State pa so la pe mikolo kitoko mais to so longo pe moi mi botika masana beta asa boulot en tout cas ça moi c'est bon congostate.com awa toza na kati ya mall ya Champagne bisika ba congolais ba américains ba mexicains ba spanish ba lekara pour nous se divertir. Alors, jeux en asima, ambiance est normale. Si vous écoutez Cédric Chibola, dans les États-Unis, Cédric Chibola, plaisir à toi. Super. Bonne santé. Temps normal. Il y a une rubrique Mouro dans Congo States. Tu sais d'abord Ndimi Goleka. Merci, je vous en prie. Et on a minute tu le bilan ya concert à JB. Yo mona onde ni masola concert sora beti elengi to elengite. Merci beaucoup mon frère, vraiment je tiens Yaliboso Yarope ça vraiment courage na bandeko na biso nyonso ya est toza na bino à cœur. Vraiment naza vraiment désolé makasi. Il y a comment ba concept oyo vraiment notre frère bien-aimé comme Jean Bedel. Oh, je salue à pensant. Pour toi, Congolais, Bissonnion surtout. Mais vraiment, Nazad dessus makasi. Parce que Mbokezan n'a pas. Les gens souffrent. Nga qui na site Moroboé, bazo pesa information prena précise. Oeza fondé. Ya Congo. Parce que na na Congo pas ces ali Koko net c'est vraiment difficile. Mais biso ba otoza na Libanda awa na USA précisément aux États-Unis. Tous en avons information aux précises aux Congo bango mo bazakuna bazoe bangote donc na mona ndenge bazo boma batu na ba machette na ba hache oyo basela na ba bilanga na mo bena ba jeune bana mike ba maman bazo za la violer vraiment na musike salenga pasi mais na makokite ya koyeba ndenge nini européen sa solution kuna alors tant notre frère bien-aimé Jean Bedel que je salue encore en passant azopesa ba concept na ye que non na ba idée na ye na ba programme na ye que akobeta concert moko na niveau Europe vraiment nazo senga na yo étant que ton frère ngana combattant mais je suis pour défendre cause ya mboka na biso ba bengi Congo donc naza pena contre concert wana et non contre JB mais naza contre concert wana et JB Piana zonga yo mutu ko beta concert wana te talaka ka mama wana oza kuna na este ataza mama aboti yo te mais mona eloa mama na yo o ba sa mabe baleki wana ba kuna ataza leki na mama na yo te mais mona ega lo ba leki na o propre passion bombo yo ka kuna mais mango na mutema tika ba biloko ba concert wana mboka na passe donc eloko na ko lo ba yango wana donc salut à tout le monde ba na Paris. Na roya Paris wana pona hôtel Sabino ke na posa concert ane beta mati. Je salue maman Angèle, sa fille Claude, Sophia Malula, bébé Tala Megan. Oza site munene donc Congo State quoi. Donc poto yango tous en États-Unis. Donc ngai na boyi concert wana Jean Bedel, je te respecte beaucoup. Donc et le rane le gâté quoi, c'est bon. Yeah, bonsoir. Tous en États-Unis. Tokutena Maître Boni. Et madame maître donc maestro quoi et puis alinga pesa moi avis naie sur concert où ya ndeko na biso Jean Bedel piana auto bien raming na kombo ya JB
oza prévu le 21 décembre na Zénith de Paris. Na évité maître yo po na yo avis na ezanini par rapport à concert wana. Bon, ngai vraiment avis na ngai eza que bon moni total la vérité ya makambo. Musique na biso vraiment ezokene moi sima mingi pona makambo oyo ndenge bazo bunda bunda ko pekisa ba musique ebeta na niveau Europe. Bana poto Europe surtout en États-Unis ah moka liberté na pesi bino ba mbota trop vraiment en tout cas to le misa motema. Surtout ko bunda pona démocratie eza na kata ba parlement. Totika JB Mpiana abeta musique. Wona eza vie oyo ngai personnel. Eza vie na ngai totika JB abeta. Vraiment désolé pas si ezali ponga na fraîchement na otikini. Pas si ezana kin na est bazo kufa bani la politique on a tout bien nengo kende. Mais vraiment to niati c'était trop mangamba concert oh vraiment et ça la bien tiens. Tala ka ça boulot ya bana mai ba vivre pe na boulot na biso koto toza to beta ba kayu pour na lukala. Ba on peut on appelle ça boulot na bango bazo lukala. Donc eloko na ngana lo ba ngwana donc to comprendre to tika mona mai abeta donc so pona ngai écoute donc le 20 finance a déjà qu'on en Paris ba na Paris vraiment na pesi bino mbota trop motemeza la rokita to tika mona mai abeta les a kayu na eza boulot na bango basala ka ngwana biso be boulot na biso eza donc erreur bongo donc to comprendre ngo en sens wana ko alors tolandi maître à lobby aza pour conseil à JB Beta yango to sali appel na bandeko nyonso o aza na besoin ya koloba sur ça. En tout cas, Congo State azawana, bobenga biso, bo contacter biso, tokozala wana poto yoka ba vie na bino par rapport à concert wana o le 21 décembre na Zénith de Paris. En tout cas, merci. Ouais, merci à trop Didier Kisema, car on est lobi ba jijaka mutu na musika te. Et puis ko sala critique a poto o sala ga no yoko loba gité. Ozana posa ko loba sur concert ya JB, bandeko ba lobby. En tout cas, mutu nyonso aza libre ya kopesa opinion na ye. Eza pona ko swana te mais micro na biso ya Congo State ezali wana eza vraiment disponible na mutu nyonso wana posa pesa argument na sur concert à JB oza le 21 décembre aya ou abenga biso to ko pesa micro aloba ou aza nango posa ko loba. On n'est pas là pour na ko finga, on n'est pas là pour na ko tonga soki nini, non, on dit ce qui est la vérité. Donc en tout cas, je suis sûr que c'est vraiment ezole kanamato ya bat nyonso Congo State aza parti prité que o aza pona mutu kingani te toza wana pona kopesa bino information oyo uti na source wana posa information yaka na congostate.com okozo information ya sûr et ya lokuta te yango wana lopesa mbote mingi na AGN yemonga 8 places azali mbote ya trop toujours au cœur quoi. C'est bon, merci beaucoup AGN Yomoro Yebi Nengepolo Lengalobi AGN pas sans RCP l'AGN. Merci à trop. Merci à pasteur Ado au Tokobo Sanate à chaque fois au soutenir soutien à la prière pasteur na Baltimore pasteur Serge Senga et na Chicago tout le monde a pasteur Joe Kamanda pasteur Sylvain Lombe pasteur Alidor pasteur Guy Lombela vraiment place à Zali tout ça pe na posa na yo. En tout cas, tu as luka pe espace to kutana parce que pe calendrier na eza mingi chargé mais tu kozwa nefis que moi temps ya kokutana yo pour na solo la sur Congo State po et puis pe à part ça maman bopeya famille bopeya nyonso tout mbote ya trop vraiment tous en abino de cœur quoi. Polo lenga tu expliquer ba détail nyonso ya ba Ketway musique ya Kinkar Izando mais siko ba chrétien pe baloba ki ba se retrouver te. Est-ce que c'est vrai dans le Congo State que va se retrouver? Maintenant, ce que tu as dit, l'émission News, tout ça, tout ça, c'est un combo en Zambété. Et puis, le pasteur va se faire vraiment dans la prière, dans le conseil, tout le temps, dans le air News. Ce qui va lobby qui va monaki, et bazomonate espace il y a religion à Katia site, c'est que ça peut-être Moutonga Talaki na Sony ou bien Talaki na Robanga. Pour na goloba non, au mona espace auto bengi religion à Katia www.congostate.com, c'est facile. Soko fungoli kaka site na biso okomona na page d'accueil tango silisi kotala Congo State TV okiti na Congo State Info okomona ba icône wana oyo ekomami religion icône na religieux ezali et puis place wana tozo sala appel na pasteur nyonso tout ba sali na nzambe nyonso oyo aza na posa ya kolekisa makambo na ye na internet a contacter biso espace neza pona bango et c'est vraiment facile ya komona biso ba contact na biso wana na CA écran
pour contacter biso toza pona mutu nyonso toza teke o bato asamba na église kingani pour asolaka na mutu te. Congo State aza pona mutu nyonso parce que les États-Unis c'est pas pour une seule personne. États-Unis za munene, États-Unis pona mutu nyonso yango moni tosali Congo State. Congo peza munene donc pasteur nyonso tout mundimi nyonso tout musala na nzambe nyonso oza na posa ya koleka kolobela pona makambo ya nzambe. En tout cas, espace wana eza pona bango au fungola congostate.com bokomona place bakomi religion c'est pour le chrétien. Merci. Merci beaucoup à tous les chrétiens au baza kolanda biso de partout ailleurs. Tozo vraiment kopé sabino ba losako mingi parce que bozo visiter site nabino ya biso nyonso. Merci beaucoup na ba yakuza le roi ba tonton Mboma. Au pena ba yakuza solo on peut pas visiter ba ça ba marketing toujours pour nous soutenir staff ba ya staff ba jeune donc ba jeune au pena ba ouvert d'esprit donc ba ya tout mbo théâtre ba ya ba maman ba chérie ya bien bino tout mbo théâtre ya lisolongo yango yote ba tantina poto ba lobi ke ba play beaucoup to pa ba za la raté ba tonto pe ba bi ba mona pe ba vrai chérie ko le la Congo State et comment peut ça confusion biso te bani pesa na lisolo non ba chérie bazali ba tantine ba tonton bazali en tout cas o azolo bagazo mona te seke za mabe po botala la publicité bo mona vrai chérie o to komona na ba na Bill Sound to pesa mbote na Clarisse Diba Nelly Chala et puis to komona susu Aisha Chamwez place à Zalimbo Théâtre et puis à part ça tout le monde a boga Joya bien quoi ba Cyril Kaldima ba oh to bengi les philosophes bidi na Francis Tuzolana ba jeune ba bouleverser ma solo Gelor les Jiquin na Gelor na nigutu Gelor ya BMW Jeep des fois voilà et moi bien si Gazali et puis à part ça na kopesa na héritier wax au bengi philosophe mbo théâtre na Rocheville na Alex Bilo place Bazali mbo théâtre et vraiment Rodrigue Moutela Sarah Moutela et puis Joël Moutela Jogo petit na biso beta kabale jeté vraiment maman na bango maman Véro place Bosani Joseph Okamba maman na bango maman Véro mbo théâtre et puis Joseph Okamba Nana Dej vraiment place Bozali mbote ya mingi pour Joseph Okamba aza penza initiateur vraiment aza na ba initiative bien aza na biloko na ye azo bunda malembe et ezo simba parce que na babi aux États-Unis il faut que bunda l'homme doit se battre et tout le monde vraiment qu'il se bat vraiment et ça marche place à Zambo Théâtre courage mon cher je te soutiens c'est bon. Donc tout baza na ba structure bana ba événement ba gens sezo fongwama bozo somba ba bus to lobela bino ate faut contacter biso pour biso to lobela bino to ça na bino toute une émission et vous allez bien lokola pasteur ado bientôt bomo na émission na ye à propos ya agence na ye o ya fongoli bandeko pe misuso baza na ba agence bana ba bus na bango ezo sa ba transport neti to mona ba taxi luxe taxi président Pichumbongo ndenge to mona ba structure na ebele za nango nyonso na bandole kaka la kati sa Congo State donc bozala mutema polele ne to loba donc soki oza mutema polele te to yeba yo ne na bizaleli na yo masalanga Paul kaka ndenge DJ Kisema lobi to yeba bango na bizaleli tala ba papa o bazala ka bien na bana na bango papa Vincent Makolo place za Mbo Théâtre et papa Jean-Michel Boolo vraiment na sengio merci mingi na ndenge wa assista kibiso et na assistenga na matanga ya koko na nga uti kokufa ba kundaki lelo et puis vieux Jacques Mampuya c'est vraiment ba papa oyo bazo tika biso bana na bango te el nyonso tozana bango conseil toujours poto landa toujours ligné en tout cas mbote ya mingi place loza ba papa to lingi bino mingi en tout cas Congo State azana pona koyoka ba conseil na bino pona kosala pona bato asepela en tout cas merci à toi international Jerry Kwasiona wana pena walobi ba unité pamba donc Congo State soki aza en contact na bato akini kitoko c'est parce que Jerry Kwasiona azui andimi kozwa charge wana ya Thierry Mofila merci parce que bozo landa ba émission pe boza ko like vraiment eza ko lakisa ke bolingo ezali merci mingi na assistance ya biso nyonso na ebite masana ngamtu asukisi émission Polo lenga toujours na temps
GN pe na tant kaka nde ezala rara wana eza ba point d'interrogation o biso bengango wana to bengango ba question mark donc des fois tu as souka na émission zoya question mark wana boyebela question mark point d'interrogation donc wana nani a représenter yango question mark to yebite na Congo State question mark nani a représenter yango to yebite bozela boko sepela Congo State atiki porte ne polele pour na émission wana to tiki yango mutu nyonso ezala mobali ezala mwasi oza na posa yaka tokosala casting soki tomoni kokoki na oyo tolingi pour na question mark en tout cas tokotiki l'espace wana et puis okosepela les idées y vraiment merci à toi na AGN j'ai bien souligné mot théâtre à suivre CongoState.com